bayina yo bakwei bayina yo bakwei yo longi olongi soko ko na message oyo eza pona yo message oyo eza pona motu surtout te kaka na moto ko na kati video oyo ko boss na te ko partager video ko aimer tant aux aimer vidéo za ko signer acceptation et là ko ndimi message puis comment na message na ndimi na longi bayina na kombo na sumasia na longi ba ndimi na kombo na sumasia nzaba na bayini no bakwei bayini no ko bakwei na se nyonso tu balobaki mpona yo na molili balokaki yo na butu malédiction so yo bamodire yo na butu balobaki maloba mabe ekoma na vie na yo esimbi te nzambe alongolongo nyonso nzambe atali ke oza motema moko ya malamu nzambe atali ke oza motema moko pure oza motema malamu oza innocent to innocente makambo bango balobi mpona yo eza lokuta makambo oyo bango basali mpona yo kosimba te parce que malédiction sans cause ezwaka te nzambe atali ke bino oza mutu malamu nzambe alobi oza mutu malamu mosala ya bolamu na bato banga nzambe na yo nzambe ayebi makambo nyonso bango balobaki na esimba te bakotelaki ndako ya nganga eske oyebi yango yo mutu oza na kati ya video nazoko informe message oyo eza mutu moko akotelaki ndako ya nganga po abeliso liboma nzambe yana mwasi moko to mobali moko bakotelaki ndako ya nganga po nyonso yebeba osekama ozala tina te mesimbi te esimbi te basali basacrifice po vie na yo ebeba mesimbi nango te parce que pourquoi parce que nzambe alobi aza na yo bitumba nyonso koyela yo tant que yo bondelaka wana nzambe moko orespecta nzambe na yo ata basali ndenge nini esimba te nzambe alobi nayebisa na informe yo bayini na yo bakwei soki ekomi tan na yo okende ngala ekomi tan na yo nzambe akende asala makambo minene na vie na yo ekomi tan na yo sepela parce que outi na tan moko ya pasi outi na tan moko ya milelo outi na tan moko outi na moma moko ya pasi ya kozanga ya kolela baproblème nzambe alobi tan na yo koki okende osepela ozokende kosepela ngonga nzambe ekoki na vie na yo bamalédiction na bango nyonso esimbi nango te baparole baprononceki mabe mpo na yo esimbi nango te bablocage batiaki mpo na yo esimbi nango te esimbi nango te nzambe épargne nyonso tu nzambe épargne yango épargne nzambe aprotege yo nzambe abivi na yo ekoleka bavi ya bato bakotelaki ndako ya nganga komelanga je reçois na yambi message na kombo na yesu masiya bato basimbelaki okisi mpo yo oza su na vie te bato bakotelaki yo baspiritualité mpo oyo kufa mpo baboma yo me bazokoka te esimbi nango te nzambe abi oza destiné ya kosepela oza destiné ya komona bolamu na kati ya mokili oyo parce que motema na yo eza pure motema eza motema monene motema kitoko motema malamu nzambe abi okufa te nango bamisusu bakendaki na ndako ya nganga babakilo malade epoliso nzoto bato mosusu bakendaki bapo bapoliso nzoto mpe bato mosusu nazomona molimo ebalukeli bango moko bakomi kovivre conséquence bango moko bakomi kovivre conséquence wana na makambo balinga basala yo ekomi koya na vie na bango moko parce que motema no eza pire osala mutu mabe te olokaka mutu te olobaka mabe mpo na mutu te obondelaka no mpo na mutu nyonso tu nzambe alobi akende ovange yo vagence ya nzambe bayina bakwei vagence parce que nazomona otambola na baange ya nzambe nzambe azoprotege na nyonso tu vagence ya nzambe ezokita ezokende ovange yo nzambe azokende kopesa yo victoire donc nzambe deja pesi yo victoire justice ya nzambe ezokende osalema mpo na yo eza makambo moko basalaki na vie na yo na molimo yo oyebi te eza makambo moko basalaki mpo na nzoto na yo mpo na vie na yo yo oyebi te nzambe abina yebisa yo aregle problème nyonso tu bayini na yo bakwei baotelo na mosika si bakosimba te parce que oko mosika nzambe amemi mosika nzambe atomboli yo bayini bakomi na se bakosotouche yo te bakosotala yo te
parce que matin dimanche le colo tema mais preuve le kinango et c'est que matin niveau le colo ba ina ba koi ba le ba talaka yo bongi vine bongi pona mutu nous to pona kata vidéo yo message destiné pona yo tia j'aime pe partager pe le bana ndimi message ba ina ba zolo ba bongi vine bongi parce que tema ba kanga tu vina yo ba bloka tu vina ma ki obonga te to ba ki ma yo ko bonga te mais sur ba kamwe ndenge vina yo bongi non on a physiquement te bo na molimo déjà vine comme stable vine déjà bongi boto na musique bongi vine bongi bongi baso ko s'inquiéter ba bien bongi mo to solo ko zate munza ba pese bango tamba bon le temba lingité ba bloka ki ba lingité soko ba mo na musique ndenge vine bongi nzamba bi vine yo bongi déjà na molimo siko c'était la tanzoto kala minte stabilité makama nezo salema azo ko lever ba faire nazo ko lever ministère nazo ko sala azo ko bongsa nyonso tout na kata libala no nyonso tout nzama ko bongsa ba inayo ba hotel na misu ba inayo ba regretter benemi no ba regretter mais pourquoi to kanga ki me mona ngoza makasi mutongo za makasi to kanga ki to bloka ki me azo bima kaka moi to bloquer ça parce que yo moi bloquer ça parce que simba mina yesu parce que zaya nzambe komelanga je reçois le message nandimi na pamwa mi déjà molim pe na pamwa mi na nzoto nandimi tikete yesu masiya pambola yo oza message pona yo bayini na yo bakwei olongi bayini na yo oleza message nzambe apesi yo olongi bayini na yo olongi bango kumisa nzambe sepela so ko na message oza hasardé eza hasard to ko na message parce que message oza pona yo hasard existera te plan nzambe mo oza poser les kambo mo pouf les kambo mo nani hasard na makama nzambe ezalaka te ce n'est pas hasard to ko na vidéo parce que message oza pona yo sepela olongi félicitations bitumbo zaki na olongi nzambe apesi yo victoire vina yo bongi parce que longi vine bon ba tika na bango ata basane yo simba shooter parce que tant balengi ba bloquer déjà expiré déjà so comme temps na ya succès et comme temps na ko fuka et comme temps na ko sama ramneni on nzama bon c'est na vina yo parce que tamboli bien nzambe au bon de mingo les mingi ba combattre na sorte union surtout souffrir mais comme temps récompense nzambe alinga venger nzambe alinga venger et pe nzambe tempo na ko venger et pe nzambe yo avenger yo sene le côté ozongsi no mabe na mabete mais nzambe ye moko azongsi ma nzambe ye moko a tempo a venger yo nzambe ye moko a tempo la justice donc justice nzambe koti na vie na yo nzambe moko alinga justifier yo justice nzambe koti na vie na yo justice ya nzambe ye moko koti nzambe bitete makosa lobo ete bakonyo ko lotina niveau te bakonyo ko lotina niveau ete nzambe akoti likambu na yo justice nzambe telemi message za pona yo longi etumba makasi pe vina yo bongi kana ngo talanga boye message za pona yo nzambe na biso vina yo bongi nzambe bina biso yo vina yo e bongi croire la makambo na zolo bana yo komela nga yes na ndimi komelanga vina nge bongi na kombo na Yesu Christo. Physiquement, bozo mona ngote na molimo déjà. En réalité, de l'homme c'est l'esprit. Tant déjà molimo déjà bongi ba ki na nzoto pezo ya. Iso ya déjà, o bongi déjà, o stable déjà na molimo. Nzambe déjà exaucé ma communion sur tout. Calamité ko se réaliser ka na vie normale boy. Nzambe lola pambola yo partager message na kombo na Yesu Christo. Amen. Merci beaucoup.